Active Media, aimez, partagez et abonnez-vous. Liwa ezali pona mutu nyonso. Liwa ezali makambo ya Nzambe na bana na ye. Mais ka onga na oloba sikoyo, boye bagape soko zo tambola mabe, Satan pe akoluzwa yo. Active Media. Ngana zo ebisa oba cause bela ba liwa ya Londres. Etambola bato eza bien te. Etambola bato eza bien te na ndenge nini. Ya liboso. Active Media. Olobike oza na business ya ba container. Muta somi mutuka na ye. Apesi yo na mbongo mai. A dépenser tantôt 10 000 livres. Apesi yo mbongo na ye. Apesi na mutuka na ye. Omeli ye. Active Media. Mama mususu atika mwana na ye na âge ya 20 ans na Congo. Oui. Azo luka checker muta memele mwana. Yo lobi o osala ga bakopo. Nzo ndo so pe expérience na ngoto sala ngo piti. Active Media. Mishomoni mutu azo le na kombo na yo. Aleli lolo nzamba yo ki aleli lobi nzamba yo. Aleli lobi nzamba yo. Ba le na ndenga bien te. Active Media. Bonjour, bonsoir, dans l'émission Dépêche la rapino ba actualité à temps réel dans système kaka ya buka lelo lamba lelo lia lelo. Dépêche ezara toujours présenté dans mamoko mishonoka aspect spirituel bopeto na nzoto pe na molimo. Na profiter lokola to koti mbula ya sika peto lokola tozo kota mbula ya sika peto koti mbula ya sika na pesi ba nyonso tu balandaka Active Media. Bonne année. Ba longévité, ba prospérité na mabota na bino 2025 to okota Nzambe apambola yo mutozo landa ngai place ozalaki na problème 2025 ezwa solution place ozalaki maladie 2025 epesa guérison na kombo na Yesu Kristu na pamboli bino nyonso bonne année kasi émission lelo eza émission moko spéciale tokoyamba maître Baina judoka international mobundel munene ya mboka azana makambo tele avant d'inango pendant 3 mois et tungisie pour la communauté nabiso ya Grande-Bretagne. Pourquoi ba mort na kati Angleterre? Bon vanda boina moi moko tozo kufisa 5-10 personnes en mboka Angleterre. Yango maître Baina alobaki akoloba lelo apesa ba cause nini oyo ba mort ezali kosalama na kati ya Angleterre. Sans plus tarder, na ko monopoliser parole te naza koyambela bino maître Baina judoka international. Ndenge na ebisaki bino na intro tokozwa maître Baina judoka international. Maître Baina aza mutu oyo nakoki koprésenter na communauté te. Parce que azali mutu abundeli mboka ne plus de 20 ans. Na makamba communauté azalaka. Alors yango tosolaki na maître Baina parce que ba mort eleki trop na communauté depuis avant Covid. Til lelo plus de 5 ans. Bato baza kokufa pa en pamba. Oka kaka. Donc, bolandi sata 5-8. Bato bakufi mbala moko. Yango, na mboka nyonso tu bampaka. Ba chef coutumier, soki liwe koti na mboka, bampaka bavandaka, ba chef coutumier, ba liwa ezo uta wapi. Bakode ba kote liwe ezo uta, soki sengi basaka na ndenga ba chef coutumier basaki, soki sengi losambo. Alors, biso lokola tozali ana poto, ba maître Baina bazo ko bampaka na kati ya communauté ba doyen ya communauté. Alors tokoki kosala ngo na ndenge basalaka na bamboka te kasi na biso lokola mondela pesi biso lelo bokili évoluer ba média komi yango tolobaki toya kozwa maître Baina to mekano kosolola atake moko ya bampaka pe ya communauté moko ya ba doyen moko oyo abundelaka pe mboka na ye toya kozwa maître Baina judoka international to meka koyeba pourquoi bato baza kokufa pamba na mboka Angleterre. Bonjour maître Baina judoka international. Bonjour Mishonoka bopeto na nzoto pe na molimo, vraiment bonjour. Merci mingi maître Baina vato kota to komi na suka mbula na kozanga te ko souhaiter ba Merry Christmas and Happy New Year ba longévité na yo na 2025 oyo tokoti Nzambe apambola yo abatelo na libota na yo. Encore une fois, Merry Christmas and Happy New Year. Merci Mishonoka na yambiango. Merry Christmas na everybody. Happy New Year na batu nyonso. Nzambe na biso aeba ko batela bino tomona na susu na mbula sika vraiment bozala malamu. Merci. Merci mingi maître Baina to ko zoyo poto sola kino lobaki il faut oloba.
il faut oloba pour ba mort et l'équipe trop na communauté et la kisi koza na souci ndenge bandeko baza kokufa yango ba ko vanda kimiate attaque leader ya communauté mpaka ya communauté doyen ya communauté bobunde la communauté ozali presque nyonso yango to ko lelo question na biso liboso maître Baina pona nini ba liwa e komi mingi na communauté. Merci Michel Noka. Tout d'abord tu expliquer bien liwa ezali pour la mutunyonso. Liwa ezali makambu ya nzambe na bana nae. Mais ka onga na oloba sikoyo boye barape soko zo tambola mabe satan pe akoluzwa yo. Soko zo tambola mabe bakoye koluko pe na nzela bakisi eke boma yo. Alors so za na problème na bat yebaka mutu wana soka bandi ko kende ku kotelo banda kwa nganga to bandi ko luko na ndenga butu akope ozwa po nini osala ki mabe. Donc baka oto loba ngana yebi yango eza baka ba betelinga masolo te eza baka o ekomela nga etake ga ndongo lobi paka na kati ya communauté na yebani na umeli na mboko na sala pe belé na communauté ba makambo komela nga ya ba bikolo belé nga ba Jamaïque ba yako yebisanga makambu ba Ghana ba yako yebisanga makambu ba Nigeria ba yebisanga makambu Camerounais ba Ivoirien na ba Congolais. Donc naza lokola docteur naza lokola albitre na yebi o nazolo mamna oloba Dieu me voit c'est la vérité oyo ki pas mutute ba beteli opete mais yo mokoza na kati ya boya yako yoka to yoka kape mais nazolo ba oyo ngai na yebi ekomelanga. OK, vous comprenez Michou? Oui. Donc na nina expliquer ba tous les enfants de Dieu makambo na olobezo wana zoteya nazolobela o ba kiite nazolobela ba o ba tikal. Oui. Soki mutu moko yebi ya tikal makambo na oloba sala yango atika. OK, nga nazoyebisa o ba cause bela ba liwa ya Londres etambola bato eza bien te. Etambola bato eza bien te na ndenge nini? Ya liboso olobi ke oza na business ya ba container mutu asombi mutuka na ye apesi yo na mbongo mai a dépenser tantôt 10 000 livres 10 000 livres wana na kayo ya poto po mutu akanga ngo akobeta beta musu ata 5 ans 8 ans po akangaka ya 10 000 na ba hiver na ba mbongo apasi apesi yo mbongo na ye apesi na mutuka na ye omeli ye mutu musu asombi ba biloko na ye a dépenser ta musu 5 000 apesi yo na mbongo mai 4 000 omeli ye. Michel Noka mutu moko pete mibale te tamso omeli batu 10 tant bazolela na kombo na yo. Toi tu croyais vraiment que yo vivre longtemps vivre longtemps te mutu mususu aza wana to yo omeli amoni ke kayo abetaki ya 8 ans ona azongela su kobeta su bakayo non akokotelo pe ndako nganga poka nini aboma yo okokufa. Oui. Bakoza ba mort. Mais pour la okende molo mama mususu atika mwana nae na âge 20 ans na Congo. Oui. Azoluka checker mutu memele mwana. Yo lobio osala ba kopo. Nzo ndo ça pe l'expérience na ngoto sala ngo piti. Oui. Mozimbo wa mama na tam su 7000. Mama zela mwana ya kate. Pesa pe mbongo abato lingi ko pesa te. Mama ona to papa ona azolela na kombo na yo. Yo bo pe ozong sambongo. E mwema ona liwa. Oui. Michel asi oyebi makambo. Na comprendre na yebi parce que ça neti mutu atiki ndeko na ye mwana na ye yo lobi za checker. Ba pesi yo 6 000 7 000 omeli na yo pe ovandi na yo. Tandis yo ndongo fandi wana. Ozana mwasi, ozana ban. Mais oscroqué. Mwana ozana mibali tem tu ba melaka. Na basi pe ba melaka. Oui. Donc tozo baka mobali te na basi. Basi pe bescro, on a yaka na batu na poto ameli. Basi pe bescro, o basaka pe ba conteneur, ameli pe mutu 10 000, 15 000 avandi ne fait. Ameli pe mutu moto ba meli ba. Azana bana na ndaku, azana mobali na ndaku, to azana mwasi na ndaku. Pona yazo mwana za les, escroquer mutu mbongo ya camion conteneur, mbongo ya biloko na conteneur, mbongo ya voyage. Ni show nazo bano histoire vrai, nande na yeba na boé. Na
makambo batu ba osala nga na kuta na nango momo la benza na bisi mama wana to papa na nzela u bagina oluka visa na ebite siko na ozombo ono po na sala ngo te ya ba conteneur pe eye la biso pe na boy ko ka sa te bato to bi ba sala ba conteneur wana eza domaine na été a kotika na kopango poka ka a escroquer ba les escroqueries oui ozona na micho ba oba osango ya bien ba li même sous sa ken on a kota na escroquer ba nga zo parler ba osango ya bien te ya awa maître ba ina zo parler pa mort subite ezo utana ba escroquerie ya mbongo ba conteneur na mbongo ya ba voyage ya ba na mbongo ba voyage ya ba wana point moko ba tutu ba yebi muta contredire nga sate soko contredire nga makamno lobo c'est que ça mutu sala rango mais nzambe nga pa frapper oui mais je comme pour mon nga bon nga enfant de Dieu oui moni nzamba yebi ndenge nini acha bana na kata mokili ndenge nini bana pe ba koteya ne te ona zo teya na oteya bato batikali ba cause ba mort ebeleza ba kawana comme susu na le bon anglais te o landlord o nga za propriétaire ya ndaku to ya ba room mingi bazo torturer ba Nigeria na ba Ghana expliquez-moi bien nini bazo ça ko ba Ghana na ba Nigeria belé bazala na problème a boire ngunda oui sikoyo ba yebi ke ba congolais belé ba boire ba ngunda bazala na de mikanda ba room ba de ndaku ndako mère na ndaku na kwena ye na kwena o mona kwena ye room na ye wana sa zone mbongo mutu achaye wana tamsuka pilier mo afandaka wana sikoyo tangu Ghana mo zoluka ndako to Nigeria babenge pa ye rumeza amemio na rumo deja mutu azalaka ayebisi da mutu aleke bomba sole zali na obeta batoyo mwambata na escroquer bango bayina mutu ompe mutu angata lipe room ACP c'est bon room kitoko o pesa garantie un mois ya rent un mois de déposit mutu azita msusu 1500 to 1600 to 2000 apesi mutu azana ne sikate ma peso mbongo po kota ne sika akoma boye mutu azali na ndako wana biote ngalo eza boye place eza nga na kotikela ngo te banda ko benga mutu azwaki mbongo bazongisa pe mbongo te asala na mutu moko ta sala na batu ebele e arrivaka nga pe nazoleka na nga na bagana ba Nigeria ba yebinga bayebi ko oyo asaka meme congolais awumela mboko bagana musuna obete o masolo toyebe na mobelo lo ba 20 yango oui komona benga te msinga binanga masaba ina na besoin solo anu oyebi mutu bo wi na yebi oyebi su mutu bo wi na yebi tala balenga mbongo place ba pesinga te si bazwi mbongo obengi penga ndeko ozoyeba makambo agana moko boyeboye mebo bopese mbongo to bopese room baboyi mission na bano histoire vrai so na okosa momno nzamba frapinga donc escroquerie lisusu kota ba congolais ezali bazo escroquer partout ba ghanaiens ba nigériens bazo luka ba chambre ba ghanaiens ba nigériens ko ba étranger bazo escroquer pe suna ba congolais bazo escroquer su ba congolais zo luka ndaku ya kokota ya lo bia pesa ba ndaku ala zimbongo ameni avanine nazo ba makambo nzamba zo nga kabola ma ba bitumba mususu nga kabola ma ba bitumba mususu nga mettre kaina kabola ba bitumba micho c'est le temps ko dénoncer ya dévoiler tout to bomba le soute nga na boy jour na kokufa nzamba lo bananga ke ye ba ma bebele pona ni oloba giti oza sauver ba obatika na zo beta masolo nga na yebi OK yo moko to zalaki na yo teme obenga nga na fond mettre petit mo za Birmingham abi ba melieka ba meliena 5000 total a mbongo yo 10 000 oui oyebi yo mo benga na benga ko petit mo ngaki aleka ni mission a panza muto ya melie mbongo na Birmingham siko tangu yo zo benga ngo zo exanga na solo na pena petit eza makambo si na yebi ngo pendant 10 ans 15 ans 20 ans si na yebi ngo za isuli comme kamwati bolé mutu mbongo e arrivaka kutu mutu nga kena trouble ba Congolais zo bengo lo mbila po yebike yaza landlord te aza propriétaire anda kuté eza ba kamo kutu mbila okanga kutu faut pas kutu okanga pe bango te moni
abakaka eza fermo civil bokende pa basollicita na bino lokola kongola yebi mbila okange te asali nini andimile kutu soko benga pe benga sikoyo mutu apede mbongo na ye opesa esika olala te Micho Ghana Nigeria babelinois bacameroun baivoire nga lega ba mboka wana na lega mwa mboka bela Afrique bato wana osalera olie mbone akotelo banzela mabe wana c'est vrai wana kutu kosito wana contre ngazate Nigeria Ghanéen Camerounais Béninois olie mbongo na ye akotelo nzela mabe abenga kana mboka na bango basali o mabe abenga et puis et que ça loka mabe pour olie mbongo na ye opesa esika te mais soko zi mbongo na ye opesa esika problème ete la plupart ba congolais belé ba osala ba cop wana ba komi ba langue l'autre ba zone maka ba liaka ba tubambo eza mabe maka c'est ça la nga passe pona yebi passe mbo oui zongo na Micho eza bon siko ba biloko ndengo wana pona ni te to mona ba mort belé na kati ya communauté pona nini te nazo bango bien mutu moko ezali te que asali on a mutu mo asali on a 15 à 20 personnes a beti na ngope kopa ngo tantôt 5 ans a isko karaka suka na ngo okukufa c'est vrai et là comme si non loba bambongo wa kodefa bambongo wa kodefa ndeko na ko sana 7 points mais nazo na OK no ga moi ekangama na ngo kaka OK merci mutu mususu oza na besoin mbongo ajuta msu 5000 na ye adefsio selo ba problème oza nango futa mbongo polingi ofuta te zongisa mbongo polingi ozongisa te so epoza mpe mutu makasi omoyebisa lisusu kolombo ososala na kobeta yo komi peta msu kofinga ye mpo na oloba nga bamama mosu batelemisanga na toke kokunda mutu bamama mpenza ata mosu mibale bayepa nanga maître oyebi mutu intere nga na bina yebi papa todefisaki bambongo na biso mpona likambo ti lelo toolanda soki ba 5 ans ba 7 ans ba 8 ans azongisaka te moto yango mpe na bo otanga kombo na ye soki tobidi otanga kombo na ye bato ebele bayebi abeti aescroke bamama ata plus de 10 bapapa ata plus de 5 donc bambongo na oloba wana eza bambongo mo soki totie bina koto 8 koto 7 akokanga peta mosu 80 000 je te dis donc aescroke koto 5 soki miso lelo na oloba makambo moko pai bato baomona oyo eza sérieux soki nga bamama congolaise batelemisanga na cimetière te po bayebisanga makambo oyo bameli bango bambongo ta baoloba nanga nayebi yango nayebi yango na bamama wana epuis nayebi yango na bamama mosusu nayebi yango na bapapa mosusu mbongo mpe ezongaka te so oyebisanga mpenza yo kovivre longtemps nde escroquerie en outrance donc bato mosusu omona kaka alamuki na ntongo akwe akufi akufi asali eloko azalaki neka bien mais ye moko ayebi makambo nini azosala na kuku michel oyebi so histoire vrai eza pasi ngai maître baino na oloba soki bamama babengaka nga te na bapapa babengaka nga te epuis baka mosusu nasala mpe baintervention bambongo mpe ezonga lokwa mama monde na oyo bauti boye koyeba ye boye nayebi ye te kaka na forte bamelaki ye mbongo mwana na ye ya voyage ebetaki 10 ans mama wana apesaka komwa moto yango nazwi mpe moto yango mpe nabengi ye na forte mais lokola mondeki ezanga mo nabengi ye asali mpenza tout aye abondelinga mais mbongo wana esala ye deja 10 ans esala ye deja 10 ans yango pesanga besiki so mama ngo akomaki komaki nga bi eza likambo mamaki ete ezongisa mbongo andimaki azongisaki ndamu bamosusu bazongisaka ndamu bamosusu mpe esili bamosusu mpe baboya c'est la vérité po mosusu na ngai nalobela omoni eloko mosusu ta mosusu bato bakonéglige omoni kokosela mutu makambo na likambo ayebi te kokosela mutu likambo na likambo ayebi te bakization moko ya lokuta mishonoka oyibano na Congo te mais mutu moko ayebaki yo na Congo
Le corps a montré que mission nous a moi combo va passer l'année à nos bébés sa réputation là. Oui. On a eu beaucoup de mission nous, on a eu beaucoup de mettre baïna na ma tête pour tout on a machine azaka moyibi. Ya so logo. Donc azo sali ka combo na yo. Ka pamba na jalousie. Na jalousie. Mission, mon gars ba combo to luka. Oyo na mission nous comme kilé binga pe mettre baïna. Et ça va tout mususu. Le corps a commis le corps la yote, il faut que le bébé sa combo na yo. Oui. Nge salama na nga. Oui. Muta obeta masolo na nga pa baninga na ye lokuta. Ba benga pe mete tala kutu mama bo alobi bo pona yo. Alobi bo ya. Na benga bana mateta plus de 20. Voilà. Nazolando très bien. Na benga ba même na kina famille na nga. Grand frère, nga kina ndo sani ba opesa so boulot nga ndo sa. Nga kina zaje skona ndo yiba mbonga ba te. Na bengi subana mateto bazalia. Nga kina ndo sani. Donc tellement makambula nga nyoso sana matete bimi. Ba komona ke makambo baloba keza ngwa lokuta. Oui. Mama bongo ozwani na vieillesse. Oza jeune mokomo wako. Pona nini munoko wana? Esoke na masonge na mamba lokuta. Oui. Vieillesse benzeke beta yo, batu bakomona yo on a dit masque de vieillesse. Masque de vieillesse. Okose la baninga makam. Ikola jalousie. Oke na nganda moko bozo vandela koma mishonoka. Mishonoka kutu. Boye. Mais mishonoka innocence na parler na ye. Ozo bebisa. Ozo salir ka kombo na ye. Ozo salir ka kombo na ye. Non, on comprendre te. Ce qui batu baza na misu bazo monde. Mutango pe boye bien le leur okose la mec. Le be kosele mutubo. Et comme le gola ba sujet du jour na ye. Et comme le gola ba démarche na okose la ba makam. Mission so wana ebomaka. Oui, oui. Tant nga zo lala te, nazo epsa nzambe tala mutu azo kosela makam. Nzambe frappé yo. Maître Baïna nazongi place au monde lobika ke baliwo mfeza ya satana tout ça. Mais baliwa pe mutu soko escroquer pe mbongo na ye. Akene nzambe ta mutu escroquer mbongo. Aleleli pe na nzambe. Nzambe pas frappaka. Ouais. So mutu aleleli na nzambe. Nzambe pas ko frapper. Mishomoni mutu azolela kombo na yo. Aleli lolo nzamba yo ki aleli lobi nzamba yo. Aleli lobi nzamba yo. Ba olela ndenga bien te. Mais balobi témoignage à malam et pesa même na trône na nzambe sengo. Sengo oui. Mais témoignage à mabe ezapeka mabe. Donc suka ya mabe ezara kufa. Comme susu pe tika to lobango. Ko bandana na Congo. Congolais azo melana ndenga osakana te. Ce qui toye na diaspora. Nga pe na mela 20. Mais au baye binga 20 nanga na robeta nango 2 jours. Ata naza na millier, o mena mili mondambu. Na zui penza mulangi nanga na kangi, ta so na continuer lobi malé. Mais ko mona bana mainde ba komi ko mela. To bo tanga ba kombo ba biloko ba omela. Ba biloko ba 40%. Ba obeto ba. Maître ko tanga otangi kombote. Na biloko ko tanga na yo, biloko ba omela. C'est pour na cadre ba nini ya ba biloko wana kombo nango za bien te. Ah OK. Pour toza na média. OK, ça va. Bazo mela ba biloko 40%. Basi mibal. Et puis modèle basi pe ba kombo mela mboko ngai zo kam. Donc moi c'est on met le lot à 40%, be tchango ba pa. So ake so tout nango ba be sili a koti mususu mélange. A beti a penda beti a noir ya ba 40. Si quoi estomac ngoza bibende. Be estomac za bibende te. Oui. Tant que je côté ça bloc à 40% trop. Kasi gastrique. Gastrique je crois. Gastrite. Gastrique. Ozo baby c'est estomac na yo. Tout ça on appelle ezoboma. Oui. Omela ba biloko makasi. Ba biloko makasi. Batu msunga na ebi banda na ebele ponga na le 27 awa décembre 30 ans. En Angleterre. Donc 29 ans batu msunga na ebi bango amela ka biloko makasi. Suka no ngata yo moko. Physique pe basala raté. Baki ma pata mbangu te. Vous comprenez? Oui. Bazali basi mibal. Na ba jeune bango mela biloko ya makasi. Et puis
ba misusu ba koti na système ya putulo to benga lo pipi. Oui. Bana mai ba komo mela lo pipi. Ba te belé pe zo boma bango. Oui. O biso to yebi. Micho na yebi belé. Poka to ye lelo to lingi penda ko tanga ba kombo te. Poso to ba to tanga ba kombo ngeza dégâts. Comment ba to ba kufi ba pe manakimia que leurs âmes reposent en paix. Mais to ende biso ba to tikali to yo kande toli. Que eloko ni nezo sa ba mort soko za na makambo wana tika senga bolimbisi zong sambonga batu. Continue maître. Micho ba drink wana na yebisi yo na mona. Mutu ameli lo pipi ndenga akomi. Akomi na no impoli, akomi linga bunda, akomi kusilika pamba pamba, akomi na si agressif. Moteli epena bondenga zo kende kuto robo. Et pour moi na muke maman ke pesa papa nkolo. Bino zo bagage putulu, pimbo. Bakomi pe belé na kati ya communauté. Pour na osukisa, pour yo tuna ba question. OK. Obi ke soko sali fête na yo ya ndako. Chana mutu na obatu nyonso bayaka wana baza batu normalité. Soko sali fête na yo ya ndako. Batu nyonso bayaka wana baza batu normalité na ndenge nini. Mususu aza wana aoluka tia ba kwenini. Olimbis. Aoluka ba kwenini. Mwasi na otamso bomba ba bijou na ye. Aye ba kwenini aumona ba kecha sika, ba sapato sika. Maître na kata poto. Ba yibaka. Aye na fête mais aye ko yiba. Ba yibaka. Aye luka koto so aye bi koto bomba bijou na yo. Ba ketch na yo. Même ba credit card na yo. Pour bateau yo ben ça la fête. Pour fête la plupart. Oui. Baza ba connaissance la bino. Surtout mingi andako. Kasi ba connaissance la bino wana. Ba yebi kwa na bino. Abi de chambre ya banani yango, chambre ya banani yango. Ayebi peke moso yo achaka mo bijou na ya achaka tamso ba mboko na tonina ba yibaka. Kotona na ko poser ba yibaka net bandaku na pesa net ndaku na yo otozali parce que émission oyo tozo sala ngona ndaku ya maître Baina chaque fois so bo na sa émission so bo moni rideau ezaka na studio te ezaka na ndaku ya maître Baina net na ndaku no so sali si fête ya po salon eza munene o ça sa fête eza pena salle kokota so to tongo net salle 100 personnes pe ba kokota so ki mutalobi ba chambre no eza likolo ponga la mataka po toilette na yo eza likolo donc so ça si fête ya mutako mata pe net ke ne toilette bino na loyenge ya koti na chambre mais monsieur so manga mona lo ba yo bien ngote tenga en tout cas na prendre ngonde siko ke ba to ba ko moyiba tina bandaku na prendre moni ma me belenga na fungola kayo mais na mona okola comprendre ngati mais na o CP là yo moko to benga nga maître eti mo azolela kaka 5000 na mbonga mai ba meli yo to benga nga wuyo no non na benga kiyo tango ya na milieu pe totuna mango masolo na obeto yo ka ngote na yo ka ngo mutu muso sa na image o ba ebele ke 15 ans passé 20 ans passé ba ebele mango mabete mais biso ba tuto yeko yeba eso to okene ba 30 ba 29 to yeko yeba epela mama bebele oui somo donc on a lobby c'est la vérité on a lobby ba betelanga masolo te e komelanga bazo epsanga na matoyi nanga soki nga maître Baina na tshenzambe nanga témoin so nga maître Baina badana mona ba epsanga te ma ba iskoke ba ngombo nda na kepe o mona ndeko azongsi na epete Micho obi nga ba tutanga na ka na ebi wi na West Green eso mona pa na boita o mona pa yo maître Baina lokolo afandi na ndako soki 2 mois to 3 mois ezate na vola na makolo pum mais nazabi on otambola la sincérité honnêteté c'est vrai Micho na oloba boya ezana mutu mota oloba na ebi be maître Baina asko kaka sala azate Nemo pena ngai mutu moko ta koloba na Angleterre plus de 32 ans yango o mission no ga escroquer o ya moina escroquer acha na commentaire na ozonza mo na escroquer mutu ata one pandite eloko lobi mete ngai na kenda kine komela nga o ka pa mutu elinga pena $10,000 mission yo to mona ko yaka usaka ba voyage ki chassa pa pamba mema bana na nga na poto zwa 15,000 na tali pena bo 15,000 nesenga saka mamba poto te na yebi pendenge soko lingi kene na ambassade na ko lakisa yo
filer forme mais ngana saka mama potote pe oyena ki chance ngo séjour nezo ke na suka otikali pe na bambongo na séjour à suka balakisho 15000 mais maboko pembe Michel ono mona yo na ngai toza vraiment musapili nzaka eza na ngote o ona yo na ngai eza nzambe merci amona ndenge na zo ya pana o kala soki ba 7 ans passé 71 mètres o eza ba 10 ans ba 15 ans ba 10 ans passé na zo pour ça be mission na ndaku na yo usape na bana na yo ya mikie ba lali pe na ba chambre to kepe na ba chambre to ndo sa ba montage wana utika ko mona problème moté jamais ona nini na tambola na sincérité non té eza bongo to lingi communauté to longa na ba buzoba oui Michel baka eza ebele mais émission za l'air oui to aussi seigneur c'était makambo eza ebele on a lobby eza quand même très important bandeko balingi basalango batika eza conseil mais total en 2025 en tout cas 2025 isikoyo eza tango mituna pe natikaki natunaki motuna liboso maître pourquoi ba mort na communauté mais nebi ke bato bako réagir mingi na makambo ba conteneur po makambo ba conteneur ne maître bato baza ko lela po makambo ba conteneur eza même escroquerie ba conteneur te koza même depuis kaka kongola kota makambo ba conteneur bato baza ko lela mutu baza tie ba mituka na ye e comité bato baza ko lela makambo ko mela bato ba voyage ba mbongo ya voyage en tout cas Micho pardon hein? OK nazoloba na tie nzambe nanga en épreuve nge arrivera pesa grand frère nanga na kini aza na matadi to na boma maître yongo na Londres yebi mutu intel moi na Londres na bi oui na yebi ba defaka ba mbongo tina ba boma akena conteneur a defi mbongo mafutite akimi na mbongo ba sasa o yebi grand frère na ngai en tout cas ba na Londres belé na ba France ba Belgique akena ozoba ba conteneur akena ozoba ba ka vienya yo yebi akoza za na boma obenga nga abi metu to za na Londres yebi mutu intel na bi na yebi tala defa maman moko pauvre maman batu mbongo yentera futa pété a devita musupa a dédouaner conteneur ça c'est le moko donc moi na Londres akena boma a defi mbongo intérêt akimi na be maman ngo pe na bi maman ko banga te na yebi mutango na bengi pe mutango mon cher ozo be lisolo bo na yebi na zong sine pe mbongo te azong sine mbongo te Micho pardon OK nga nazoloba na obeta sete mutu nyonso wa kolanda mission amoni makambo tolobi ya sala rango ndeko tika eke memo rapide na liwa mais biso tolobi te ke tokokufaka me liwa nzambe ya escroquerie te ya koyiba mutu te ya kokosa mutu te maître na bandi kotosko mituna ebongo balobi bato mosusu bazokufa mpe kozwa basi ya bato na Angleterre ye kozwa basi ya bato ye ka mosani kozwa basi ya bato basi ya mabala kozwa basi ya mabala est ce que yango mpe eza cause ya baliwa to eza nango normal Micho mobali oyo ahonore mwasi na ye eza makambo ekomami likolo mpe na se eza devoir oyo nzambe atinda biso mobali so olingi mwasi fo bala ye abali mwasi na ye lobaki yo yebaki te mwasi wana femme mariée mais bamisu mpenza yebi et puis ta déranger yo wana azo déranger ote po yo boya azo déranger po ondima azo loba mbongo moko o basi musu mpe aza l'esprit faible bandimaka oui azo loka masolo te azo si musu mpe ba mbongo oka nini abimano aosala mpe na mwasi moko tasango na ba plaisir ye mbongo ndeka so amoni basi ya mabala ayeka basi ya mabala donc obeto ta mosusu exemple ka 300 livres wasa mokie miso manga miyozoloba yeka mutu andako balengisa oyo to ndenge nini miso ba 1000 balles surtout série mpenza cope ezoregne bato babeta bacope mais bapesa ba 1000 balles donc po abimaka na mwasi ya bato ya libala po mwasi mpe ntango amona 1000 balles boye asansale histoire vrai po nayoki mpe bato babaki soko ya mi maître baina tunela biso maître baina ke bato mort mosusu est ce que ezowuta mpe na bato oyo bazozwa basi ya bato mais oui basi ya mabala surtout oui basi ya mabala na bible elobaka oyeba te po mobali wana sikoyo ta mosusu azolela ozwi mwasi na ye
mobala wana zo kolela pe mission nyonso to lobby bato bazolela tobeta masolo te bato osepela OK tobeta masolo bato bazolela bato bazolela mbongo conteneur bato bazolela mbongo voyage bato bazolela ozwaki mwasi na ye bato baza kolela wana siko toke na cadre baolela te mais yo moko zomipoma omelie mbongo ndako omelie mbongo ndako azolela ametre bakisi susu bato baza komiboma bango moko komela biloko makasi wana siko olobi donc batulu bapimbo bato bazoba siko mélange ya ba 40%. Merci mingi donc bato bazozwa pe basi ya batu ya ndaku. En tout cas, je vais m'abaisser belé tout aussi ça nyonso. Aussi ça te menga donc na mituna. Merci. Mituna msu ezali ke balobi peke na communauté na biso batu pe baza ko mela pe ba kisi ya force. Ya degré moko boye eza ko boma pe na nzoto est-ce que alinga prouver na mwasi to mwasi libanda to mwasi ndaku ake kumela Michon, oui, au moment où on a 7 points, mais au pôle lobby, na kwa kai po chana ngango. Aiza na 4 points na o. Nte na bagi boy, la nga bien. Na nga po comprendre nga. Pa doza masolo mo za très important. Na lobby na kataki 7 points. Mais makambo po lobby na ye biango to mona pe bato bakufa nango. OK. To na obeto lo solo vrai. OK. Mutaza na France, moi na Londres. Amélie déjà bambuma. Azoye baketa na okomaka mbamo na palais masolo. Bamsu akufa likolo mwasi. Bambuma. Yana concept oyo sa bandeko. Zala na force non naturelle. Tikaka bimela mela. E boma to yebi, mishonga na yebi belé. Na yebi belé. Alors, on va développer là. Merci mingi maître tozo kende po tozo kende ko chiter ni on le to retourna nyoso te mais maître to boité escroquerie ba cause mususu mais oyebi ke na communauté pe lelo oyo cause mususu ezo boma batu ezali ba tension na ba diabète sucre batu baza ko respecter ngote za kaka te ke escroquerie ko to no ko lobani na take moko communauté ke mutake no hôpital ba se sucre no eza ozana diabète type D. Pour type A ezali héréditaire. Ya robota ma type D et outi na basukal. Ozana ba tension mais au mona batuana aza ko respecter ba régime minga nga pesiete. Aza ko melane ka masanga aza ko sala ne kaka aza respecter régime te. Okolobani ni wana po nyoso ezaka ka te liwe ezaka ka escroquerie. So talenga bien bit émission oyo. Na loba ina parler ba kamoko bo tam su batu bazo s'attendre na ngote ba yebi yango te. Quand on lobi presque munyo sa yebi yango. Oui. Munga ngeza musala na ye. Tango lobi na ko zana tension zana diabète. Respecter qui na respecter qui. Tike lobo tika. So na communauté na so mingi pe docteur ayebise maboko to yo ba docteur. Roland. Oui. Ngasa ngena otala mona mo su na hôpital. Docteur azaki munene. Moi, si mon père a été hospitalisé, on a eu mon nez. Docteur a dit, il faut ça, na tour qui s'appuie. Moi, si on a vu ça, docteur, il m'a posé mon nez. Oh. Tu vois l'action. Il y a une confusion. Donc, elle a qui c'est une unité. Elle a qui c'est que, à beaucoup landa au munganga ebisi. Ah, ok. À beaucoup yoka munganga. Mais, si on habite na lobanyo so nga na chape yango OK bakeze be ngala lingi kaka ngala chango parce que ezaka na souci ya communauté so oza na tension oza na diabète il faut ko respecter ba régime ozomona il faut ko mi patira parce que diabète na tension so ki tension matie kuto na diabète oza la mort subite yango ezali koboma yango ngala kotika na cadre wana na si maître azalaki penza clair toyaki soki ezalaki maître atanga bakombo tokotanga bakombo bato bakufite ekosala mpe bien te mpona bafamille na bango elingaki ezala dégâts mais maître ekopesa conseil na baoyo baza en vie oyo biso toza en vie oyo osalaka mosala na escroquerie koescroke bato bambongo koescroke bato bambongo ya ndako mbongo ya bacontener mbongo ya biloko batie na contener osalaka yango en tout cas ndeko tika maître baina en tout cas tokomi na suka. Tant que ça mutuna musuna tunyote parce que le loi qui a conseil
nayebi ke tolobela mama mboka mais lelo yaki mingi moi to dévier makambo so ya te eloko nini on a tout nyoto eza très important okoki koconclure mpona communauté micho nyonso tuna ngai na répondre mais na eza likambo ya temps donc so na beti mosusu yo okamba oyo na ngai ngam naza trop communauté oui so moko na obeta ya suka koyebi ke bacongolais comme tozala badok babritish tokoma babritish ebele siko Ghana Nigeria aza na problème ta mosusu ya nationalité balibala ya fête o basala libala lokuta opesa mukanda Ghana apesi yo ta mosusu 10 000 mission akutana makambo ya boya Ghana apesi congolais 10 000 pa bala ye apesa mukanda ba monsieur pe azui 10 000 pe tu asali yango te ba monsieur pe basali yango molelo kono pe baité oui mission na biso naza centre naza comme docteur na communauté yo mo moni mutu nazo kendo ozwa na gare auti Lyon na sina koloba ngote mo comprendre que mec baina tina bato Lyon ba obenga ya kozwa nga me o senti déjà que abenga pona kombo nanga mamna lobi c'est la vérité mamna lobi o ngai e komelanga na siso otuni Adrien Lemutu ba yebi ndenga kabola ba bitumba e ba makambo Micho Congolais zo mela Ghana mbongo ayebi ko salelo ato bengi o bengi mbila les affaires moko civil le roi ba yebi ke mbila sala bango lokote e komi lokola habitude mais batu nyonso ali aba mbongo te batu nyonso baliaka bango mbongo te o defi mbongo mutu zongisa tant que nous devons faire un intérêt, on dit c'est un intérêt. Micho poto ya passer là. Poto ya passer. Na senti na se défouler. Merci mingi maître Baina sentir à se défouler. En tout cas maître Baina en tout cas ça qui clair, pour expliquer clair. Bande ko botsa ba commentaire. So ça la poste numéro maître Baina benga na ko numéro maître Baina ye. Au moins bato bato musu na communauté alinga te ba pesa numéro n'est pas battu mais maître Baina non na okate pisanga ke tout ça les mission so ba bengi yo ko pesa numéro na ngati maître Baina so za na posa na ye okozwa numéro ne okosolane botsa ba commentaire so ki pe ba escroquer yo tsa commentaire yo moko comment la commentaire une heure du temps passé muto na zona gare bakuta ina passé moi à Londres oui moi de passer na ta benga bani maître oeda edanga trop Michonga asala ke belé na communauté. Yo ku passer on po yebiete. Malobi na nga yo moyoki. Maître na siso monu ngo yo bango eda nga petro. Michonga eda mena ba pasteur. Le lobe ya pasteur en pe po ba reconnaître baza. Naza mutu moko, naza un homme honnête. Nga lo ba vérité. Moi mamna so na beti. Na yokate e komelanga. Vous comprenez? Modèle pe na kabola ba bitumba ba problème ebele belo na lobby. Na ndimite mutakoza liboso na ngaza. Mutakoza maître Baina makambazali na fandi na maître Baina plus de 20 ans na ebi maître Baina. Na ebi maître Baina plus de 30 ans. Mais ko vanda na maître Baina boy plus de 20 ans ngoto za na maître Baina. Na okaina na mabete na escroquerie te na kamote même pas na ngai, même na famille na nga, même na entourage na nga nanu na yokate. Alors, makambo maître Baina lo ba toujours vérité. Ça m'ta clair. Hier, akenana ba tout droit, akenana na des chemins. Atonga pe ba tuté. Ada pe lokola na tonga pe ba tuté. Donc so c'est li kamakeno mamoko tout droit. Donc etungisi maître Baina mingi. Li kambo esali 3 mois maître Baina etungisi mingi. Maître Baina bosali na so lobela ki ngo ndika ko petela ngo sete muke na habite so na komantaki opération bosaki ya Nzambe opération Lukanzambe opération Lukanzambe ezalaki kaka pona makambo baliwa na communauté wana ezalaki vision ya évangéliste nani comment Viki Wamba après bengainga na sala moi sport publicitaire moko pour ebeki mettre aza populaire dans la bête sport publicitaire le 20 décembre Neto kende kuna ngape makambo na fai nango 3 mois na so yebi oui na yebi na zelai na to sisa makambo wana ya makambo Nzambe opération Lukanzambe to yaki wana prière beta Maria makasi na si
ngamo pe na mona yi niveau ya louange wana na adoration wana nzamba participaki mission na lobelo moko eza très sage le passé na biso mutaye bangoka nzambe le présent na biso mutaye bangoka nzambe futur na biso mutaye bangoka nzambe alors papa wana totambolaka bien aoyeba obatela yo bamort eleki na komite alors soki bato bakokanisaka bamort wana eza kaka ya nzela nzambe ngai naye koloba na bino mingi mpe eza kaka na nzela nzambe te etambola moto soki eza mabe suka nango mpe ezala liwa bolingaka te bato balelaka na nkombo na bino lobake moto azolela na nkombo no mema malokuta les malédictions sans cause. Ils en ont fait. Loba baloba likambu ekuto nango. Ekuto nango te. Mais ça ekuto nango komona ba problème nango. Mais alors loba boye na ndenge pe mabete. Tant to sala et moi qui combat to finga ma trop ba voyou ba déléquant boluka misala mishonga banana mboko na kayu. Na soyebi. So pe na beti ba kayuna na mo pe na lembi mo pe na ko pe mananga o za shenga o zo mo bilile ta nefisi 2 minutes ba mona ke ba mettre ba ina pe ba zape ba tu ba vivre abi. OK O na ko senga bana. Merci tozo soir to ça ba illustration pour na to za pe na ndaka mettre ba ina ya maginga bien a maginga na te na milité et pas mettre ba ina en tout cas ça le plaisir à trop. En tout cas, on va s'abonner émission na comme na suka. Ceux qui n'ont s'abonner na YouTube na biso te As TV Media, s'abonner na YouTube na biso, partager émission et ko sunga yo po biso tout tinda ba conteneur. Et pardon, biso tout tinda ba colis. Ngana zala mutu ngana tinda ba colis penza azali penza to be ngaya ya mobali ya gi. Na pesio mbote ya tro ya gi place ozali. Nazo zelo pour na janvier nazo tinda biloko ya chaîne na télévision. Eza presse na rotina tam susu car il y a conteneur camion te mais biloko penza ebele à chaîne à télévision ba bibende ba rai ba nini tout ezo kene na conteneur ya gi mobile depuis na bana rotina biloko ne plus de 5 ans nanu na okata escroquant ngai alors makamo mettre baina lobby alobi bien parce que escroquerie ezali trop partager émission oyo pour lobby pour rotina biloko na conteneur bako escroquer yo oye baté na notina en plus so ozotina biloko na conteneur il faut luka kozwa ka témoignage et pas ya mutu est-ce que biloko ekomaka bien mutu wana azalaka bien parce que tolembi na ba doléance ya makambo ba conteneur tout comme mettre baina na sepelo mbakinga très bien tokotia ba illustration soki nano s'abonner na page na biso partager et kozala bien soki ezalaki to akolobela makambo faire awa abetaki na fikini o asali plein to akolobela waze kwa sali piaka o fali mikolo yo akomi kosala ba TikTok bani boko partager boko tchaba commenter
Likola ba politicien ya moyibi, likola ba politicien ya kanyaka, mikolo nyonso koyoka masakre na Beni, Ituri, Minembwe kokende, mikolo nyonso koyoka bayibi ba million na mboka Mandela ezate dele sage Maya microbe peuple azali kolela Baseleki
Aimez, partagez et abonnez-vous.